Bandeko mbote mbote bisika nyoso bozali boso landangai ngande kona bino simo poso lobito nzeta moselu kata kire ngunduka camion munene tembe sili ba jalo ba kufi ba fo konte pe ba kufi la lula bulu yeke bataria simo poso lobito mobala pembe tina Dubai. Bandeko mbote bisika nyoso bozali bozo landangai na pesi bino mbote na 5 continents nyoso na pesi bino mbote grâce na bino nyoso esika ekuta bino grâce 5 continents mobima nzamba lola apambola bino apesa bino oyo elengi motima na bino grâce na bino amen. Bandeko na moni nde bokomela inga bobio ndeni na zoko wa kuluba likambu ya sila na pardon na peshanga te. Merci na ba remarque bosala ginga bote mais ya yo sa opesa makambo ba éducation opesa ba analyse ndeno zokoka likambo ba sila na peshanga te. Na koka ngote ndeni baza baleki baza pe bana tokoka te ndeni. Sila na peshanga baza kama baza ngabe nga bango tima na nzuzi. So moni peshanga moni nani sila. Siko esalini. Oh ya oyoka kite ba komi ko swana nini peshanga abimisi ba verite mususu ya sila. Oh ya omoni ne peshanga basana sila wana baba leki na ngai na eka kopesa bango kimia na pesa bango ka concert taki ya peshanga nde bana sila wana bango mi balika bayibi makamu na bango bande ko toke na musu musika te ya musu bomona sona te ndenge sawana na okote la peshanga to na kote la sila baone so baleki nanga na okote la nani na otika na okote la mutute timo kileko banda tie ko kufa parce que yaya il faut que ça la yaya na kata baleki soki na bina linga sila bongo siko peshanga na otike pa ya nani te soki mabeza to pesa mabe kote nyoso to bongisi kote nyoso bongo ta sila soki nde badobio peshanga tineki soki mwana nina ngo mwana na zolo badobe bene na biti so mwana ngabuta soki ba utiki na satellite kiti soka kanga makini azolo yaya na kote li peshanga te na kote li pesila te yaya omoni ya mitse mususu so bo uti na ngo bo mwana e bandi bo mwana bokumi na mokolo conseil na pia bino peshanga na exil bo bandi na ba mitse na bino bo mwana bokumi na ngo mokolo soki bo mwana mokolo bokumo ko ba keba seke botambola ki bien te seke bozaki ba hypocrite tango bonoko kola conseil na pia parce que ba amitié oye bandaka na bo mwana komi na kimokolo e ko beba seke zalaki amitié moko zaki na moi vérité zalaki te ngana yo to sabi so mibale so likambo bimi baolobaka no simo nani nzeta muselu ngana yo to zalaki likambo ebimi uti wa mutu na mutu asaka na interprétation na ye ya msunga na lobela ki na sens aboyete mais mutu muso ko interpréter na ndi yo bo sele biso ba congolais tolinga ka bimsa likambo place na beza to tsango kitoko sila ko yoka batute wana ndeko na yo bubandine lelo te azana mabe na ye tokona te peshanga pa bandi ba be banda te asapi na malamu na ye sila na boite ba loba ndenge nini te ngala yaya na jamais na ko tika la loba peshanga ti ici poni peshanga pono fix no esa makambo yaka l'amitié c'est comme ça amitié ça kana ngo bongo soko moni loba ndi koma na niveau vraiment que beaucoup na vraiment connaît et comme au niveau moko boté non ce qui moi ba discuter exactement eza na ngona miti na loba sila na peshanga ba swani lelo to ba discuter loba banda ko swana ka ba yibi ndenge ba memela ka makamu na bango même peshanga soka loba ki kuna sila limbisa yazande kuna yo sila kanisa epeta na bolamu moko azaki na mabe na ye mais azapi na malamu toko loba tepeke ata loba ki yango sila alobi omoni mususu tala mutu mususu akokoza la tongi yo te mais elobeli ndenga lobeli interprétation ke lokola ka musu atongi yo sila peshanga linga kayo sila yo kolinga ndenga na yebelo sila yo ba ko tonga peshanga pana mais ko mata mutu na mukonde na yebeli yote okomata mutu na mukongo ya msu peshanga ya msu pe wana pe
ata ndenge bosana lelo soki mutu aye kotongo pa ya peshanga eleka te c'est que amitié na bino boyebika bino mibali biso tokota jamais jaja nga na kokota makamba masira na pita c'est que naza zoba kaka nga na yeko pia mnoko atoli bolembisa leki na nga bolembisa peshanga ici peshanga na linga ko mingi leki na nga bozala kimia na ndeko na mwasi bolukana bozonga ndeko botia baninga na ba confusion parce que batu misu bazo ninga ba profiter na mwa mitse na bino lelo so bino bokabo na ici na sila bokabo obike ya sonia na omoninga na wa mwa soni ndiye na yebeli bino boko koma na niveau na te eloko ni kokabola bino biloko mokili vanité de vanité to yaka maboko pamba to zonga mabo eloko ni ngo ya sika obino eko sutu kisabino o mutu moko asala contre succès moninga te wana ka biso moto zolo ba si la cause avait na contre succès ya peshanga pa cause na ya ba yeba ni bango mibala biso kam to zolo ba na biso pamba bana na ba yeba ni na bango ote si la peshanga fingi silo nani abimaka na madiru esani a rappelle biso kaka abimaka na madiru afingi te afingi na yete ana mina biso kaka boyeba kaka abimaka siko eloko ni asikeza oh madira c'est pestanga munene esa ngo likambu te afingi na yete yaya to biso to zo linga ndito mona peshanga leka finga isilbo wana ngaba ate peshanga o dépasser mais eloko ezo sala sirte yem ta lobby to ya lobby te to zo yeba to boso tatone kaka boy bato baso tatone e ko sa isil moko yem ta tini mais bozana ba vérification te ce qui peut confirmer que isil ta tini yana ndenge to zo kende na moment oyo na moment onde to zo kende ndeko ifu mutu no so sa mayele e loko mutu ako ya koyebisa yo na ndenga so koyebisa tango ya yoka ikuna ya lobaki ni akolobaka o mutu ana lobaki ya koloba o ya yete pona nini bokabola po nini bo nani bokoma na séparation boyinana sila zala mayele na vie oso boaso ba jeune fille bokomba mama bokomba tariana batamadaila bokoli parce que boso sous jeune fille bosi bo passer nani ki jeunesse bokomi déjà ba mama na bokomi ba mama boya ko boya na kimukolo bo poni buzo ba pamba ko distraire so pamba bo ngapo na ngana moni mabe wana ezati ici limbisa ndeko na yo peshanga ici peshanga limbisa ndeko na yo sopo salaki olobaki ya solo ezala ngo makambo olobino pa mutu musute olobaki ndeko interprétation musupe zaka ngo mabe sila atake yana zobisa bozonga na ndibo zalaki kolanda wana te atabo sana bino nini te ngala munekele matanga ndenge peshanga salaki na omonte biloko nde bozonga distraire ici tala sila mutu alingaka mutu na kimukolo na o alingaka na bomwana eza différent faites attention misusu boso oya kokuta mona kimukolo ya musu bazoya ka mo profit misupe ba sepela katende bokanga mpe na peshanga bazo esiko po basa bino separa bozo obika bazo embrouiller bino kaka bo basa bino ka cercle vicieux botala bino moko makambo mpe bo district ezaka nango peta na tina te o akina kotanga vie privée na vie privée ngotanga kina kotanga botsaka ba tanga kina kotanga vie privée ngoto ya sila pa ya mu poni yo tango azoki no kotanga poni yo tango soka ngo poni obite non ngala sepelite ndongo solo ba munabenga isil eto sila po bo silana toyo kango bozela ka après ce qui peut botsaka ba audio sima po boya kotsaba ba confusion ke ote peshanga lobaki na isil bo sila non ezana ngona tina te boza ba star minene botsa place na mino ki star botsa ko distraire biso pamba wana boza star bato ba moni bino vanke bozwa ka bien boza na ba qualité nyonso eloko ni boko welela nga pona nga na somo le loka sika o bino boko tsa soki nini te mutu na mutu nzaba pesa edona ye mutu na mutu asana na nini na ye na dona yo ye musu ba pesa nini nini ozalo kwa paka okosunga bana bi ekole kuna pona ngai ngana za nini tondolo na kosunga ba mama mutu na mutu agere ngai na sekeza mutu na dona ye
yo za na dono kota batapa ya paka osunga bana classe nga ni litondo na osuka ba mama ze na bato bazana nose na bato pe bazana malaria ba ko kolia bien te na tseba ngomu no gu muta o jouer rôle na ye Fiston sai e panza makita na sanswana eloko sika na zo mona te boki no kabola ka na ba lesondi boza bato moko pe butangi boza quand même mature boki no kolanda ka bato miso bazo ka ko tsabi no bazo ko perturber bino ba vie pamba bénédiction soke zoya buzo ba pe yaka nzela moko nango leki nanga bwami bane na nzonge ici peshanga sila soki bénédiction zoya buzo ba pe za na kati wana ezala ta ba fingio sila o te babu komo te sali nini komo te so bino to bota ka te esali nini elo ka sika te o ka pelinga na bota ka te mo so esali nini na lola nana nga mataka na mwana boni boyiko o no ngelo te so bino te ke ya finga bot esali nini o ka pelinga kana bota kana esali ngelo te eloko ningo natanga na promotion natango yeso batino so babala ka Marie Madeleine yem takutala ngala yeso babala ka saka ndumba butika biso loko musu esali kamwangunga ya pe likomangolu komo te pesa likamangolu ko so pe chance esali kamangolu nyoso etambula ka bongo kilelo sande bongo sila na okamo soki lelo bokomi na ba niveau boye batu batala ka bino boti batu miso bazo lekana na mutu muso azo loba akoko loba te et l'eau zo bien pe batati te bosa songi moko mutu no sa zo lungaka a voulant gagner mutu no so course au pouvoir et l'eau zo bien bino batama boke wana et ça songi ya pe boso se aloko ba soso et l'eau musu bosa pe et so lingi côté moko o lingi côté mo non bino boko kabola sila te na pesha bo kabola mo tsona sansini ce que bino musubo komi côté sila misu nini côté péchant bo tsiko mo seneti klamo bo ina nani pesha azande ko na bino bo wuti na musi atazana mabene azapi na malamu na ye sur likambo sa il faut ko yeba ndi akogerango bo kende te bo lakisa boyeto te péchant asaka asama beto boite me na moma azapi na malamu na ye interprétation ya bato ezaka ndenge belé jamais muto ya o yebisa mutu lisolo ko bande likito tina su surtout so sa ina akutele di bakwa bo akolobano kama bien na yo ya et loko zo buma pe mboka na biso na makambo bilobela pe na songi ma boke lelo so bokomi mbilinga eza bino moko hérité wata soso lembe tana makambo ndike so likana kata bandi kuna ba théâtre buza bastar minene bamuna bino na babuzo babu ya kwanga na pioli ya solanie bu non bo gerango ici na attaque ya na zo bisayo si l'attaque ya lembisa ici pécha boyebe sika bouti bino boyebi bino mibale boyeba ni bien koleka biso jamais ngana biso to ko kotaka makambo na bino bo géraka makambo na bino moko soko moninde ndi bozalaka bosana ba numéro de téléphone master tala yokili kamabo esela ni kaka wana biso msusu bimité obito sana makambo ebele na mboka na poto sana na ba makambo ezo batsa ezo sisa na batuma yele ezala tina te peshanga leki nanga ici na sila ezala tina te kaka bato bosana bo entourage ba onde batsa mino désordre moninga malamu azate ici peshanga bouti musika bouti na kizi bouti musika na bino miba na boya kutanga makamusu passe makamusu saka ya kati na boya kubimisa ba bako yako kosala mwe tepe na soso ngila kaka yesili peshanga sila na yibi bino bien bouti musika toko tanga ba biloko belebelite na so ba mina tanki yaya na bombi makamusu na bike bouti musika bo sala bo esa na ngwe lokote esa na ba lobi boye peshanga ezala ni wana za mutu na yo pisa makamusu na lo batami bale ningisa awa tala ka sila bo tala sima zonga mutu bino mibale ko tala sila bo makamusu ezate tanga bazo bisanga na mutu moko abina nga vie on tale ba petino te na seki kutu
mutu moko kaka mtabenga bina tala ba petit na bino kun ici peshanga sila na ozongela nakobimisa kamsuti bouti musika eza masoro musu eza ya deda botika ngweza na deda oya akokanisa kanisa pa koloba lobi ici jamais bino na peshanga su sila yo na ici so ba yoki basoka bino boswana biso musu nde toyebi bino ya soni bobimisa ba bêtise ndengwana ote peshanga mtabi eza pe bien te so le peshanga lobaki munoko pe beta nango liba kute limbisa sila antaki ngai ya nozo biso limbisa ponza be papa mbula yo zo bo so ko so na bino te bozaka na ba contact na bino nga ko loba teke isil ko lobisa rapide isil ko lobisa sila te na za ya wana ya ka kubombisa bino no so baba leki na ko zwana ni pona tika na mutu na mutazana dona ye mutu na mutu soki pe ngonga ni ekoki efulu kaka mutu akanga ka mutu chance azate mukolo soki nzamba lobi lelo atonga ngango yo salaka ndenge ni soki nzamba lobi lelo etikala ka lelo biso bafani kam tozoni to ya bien msupe biso bafani beto na bakisakata na biso tozoni ngaka tutsaka mbilinga sila il faut ça mayele na vie mona kana musika talaka pena na zo koyebiso likambo kolinga koyoka ka nyoso tute okoko yoka nyoso me il faut triaka mutu neso tupe ba o nyoso bazo koyebiso misubi ba sepelaka na bangona yote ayika po alobaka po acha mwa esengo na yo soko po kosala ndenge ni te zala motea munene sila efutaka nazo bisa taki yaya soko onga nazo biso okoprogresser motema munene futa bénédiction stango yaka na ba problème jamais yaka yango mokobo okomona ka mbilinga c'est que likambo kitoko zoni ngoya yeba ko maîtriser suko makambo soki te obanoza toujours ka nini la depuis qu'il pomba mboka za likolo étage le 27 mai toujours c'est la ka anniversaire to sala ngona satellite tala kaka Didier Lacoste mungonga bana kini nyoso makambo eloko ngana kopesa bino conseil atake yaya kimera iskus d'abord ezala bino koyoka ezala likambo te nyoso ezala makambo te mais eloko kaka na opesa bino nazo telema sila bino mibale ka mutu boyebi makambo na bino ata oyo nezobima mais oyo etika na kati ezaka bino mibale boyebi yaya ata abimisaki soko mpe likambo ngo yaya ya musobe munoko ebetaki libabo eza nango te koya mosu aza na jalo yaya bobandi toko na ngabi bobandi soki baplace nini jalousie ebimi te ekobimaka naki mokolo eza mpe berere ezalaka sila peshanga soki mpe ezalaki bongo en famille c'est comme ça jamais sila akoza na jalousie akoza na jaloux ya nini ya succès ya nani ya peshanga te peshanga mpe akoza na te oyokana c'est la famille bozwa kitoko boza makambo bien bwana bakalita kitoko mabe kutu te ata likambo ezali ya boyi baka kogere obenge moningano ya benge bosoli en tant que mikolo bosi bokoyeba mama kuna na omona so ba jeune fille te ki jeune fille bopasango déjà na ba circonstance ebele lelo nzamba bakomosa bino grâce bokomaka koboyana na tanga lelo yaya bozo sosola te ici na sila bimo bozo discerner te likamsu bobandi soki na bandenge nini lelo nzamba bakomosa bino ba grâce koboyana kana kimukolo ata lelo nde balobi ote peshanga azoloba mabe ya sila obi mutu po andimango ezala pasi parce que ngai ndenge atake yaya ata lobaki mabe tolimbisa aza ndeko na ye aza mwana mboka aza mwana ndeko na biso siko tosala ndenge toloba siko peshanga ndenge olobi bongo seki isili ezala maye te bakosola na bango ata bakosola na bango ndenge ezali kala te me bazaka kaka na toujours na contact yo soko lingosa omona siko ke bazaka abona ko ya kotonga sila epa ya peshanga soko yoka ba réponse na yo to sila to nani kendo kotonga sila pa ya peshanga kendo kotonga sila
sila kuna kotonga peshanga pa sila oyoka pe réaction to sila kino kotonga e peshanga ya kotonga sila pa ya peshanga oyoka makambo ndenge ezala outi pa mususu yo kotonga sila pa ya pesha oyoka réaction na yo ya bazana mabe na bango me batikala malamu pe kokozala sila peshanga azata mabe na ime azape na malamu na sila bozape na mabe na ome bozaka na ata mabe mo santo azala kateya soki si boyebani malamu na mabe boyebi ndenge bozutambola ate loko eza ya mabe ya yebaka ko gérer boyebaka ko bongisa eza na tina te vanité de vanité siko tandi ba interprétation ba tezo bima soki ndenge nini non mutra muta gérer succès na ye elo nga opia no conseil mutra muta gérer succès na ye e otambola bien Muninga osoka mati kumisanza opa kiti kumis tout est grâce la vie o abota kati sala ni o rappeler nga kana bota kati esalini ese ngolo ka sikati ki lelo otoni na ese ngolo ko rappeler sikona sala ni ndengo lobi bongo ese ngona likambute ese na iloko sikate pona ngapima na pesi conseil wana bozala bien ici la tant qu'il y a Simon de Azobisa bino ya poso vous allez bien ya na bino na te bino vous allez bien sila zala bien ndeko na yo bolimbisana ko limbisana eza bénédiction mo ya kitoko efungula ba porte belé limbisa peshanga limbisa ndeko na sopo ndobaki eza makambo yaka mondoko pe ko beta libako limbisa sila azandeko na yo eza lisola sikate bo uti musika pona likambo na kaka limbisa msupe na betaki na ndinga malamu interprétation batu ndenge kendeli ebimi mabe limbisa ndeko nayo kolanda wana te wana ba ce soir comme tu bazolanda wana muto azaka na succès atalaka buzoba te so ozotala buzoba kotika succès no na sima kendeli boso po ekizala bongo pona nga lelo na suki wana mais na pesi no grâce ezana bino style na peshanga bozana sila na peshanga bozana kimia vomezala makamususu boye baka kosola makamususu pe boye baka kopeze merci.